Bonjour Bandeko, analysons avec Gilmas. Vidéo moko ezo circuler na réseaux sociaux. Et si kanini, Jibe Mpiana azolobela ba evre na récite ya ba musicien ya mboka na biso. Entre autres, Fally Ipupa azolobela savoir-faire ya Ferregola, ya Héritier, ya JDT, ya Bill Clinton. Ba musicien nyonso oya tandi pona ko féliciter pona ba album na bango, savoir-faire na bango. Tala na bango, eza ba musicien ya maison mère, ba musicien o baleki na moto, na formation ya maison mère. Ba question ezo kende zongi baza komituna, e bongo bana na yo. Yo kaka kokumisaka bana ya bato, e bongo bana na yo moko okumisa te. Eza eloko ezoleka na réseaux sociaux, na yebite soki bosi bolandi yango, mais en tout cas ezoleka na réseaux sociaux makasi. Bino bandeko bozota langai nini pronostic na bino na likambwana ezani na vana kota na muzindo bato ebele baza kofinga Jibe balobi aza yuma azako kumisa bana ya batu olia kumisa bana na ye moko. Jibe baza koyebi nazo kotiela bino extrait kala mingi te boyo kango parce que bosi bolandi yango pe mingi je pense, mais bolanda yango pe comme ça vous comprenez loko nini toza ko lobela awa. Jibe alobeli batala ya batu wana batu ndenge baza ko finga yende bazinde eloko ememinga ina sala vidéo. Est-ce que tango batu baza ko finga Jibe batu yango baza na raison? Baza ko tuna Jibe, comment pouvez-vous dire comme ça? Ça c'était gêné. JDT alobi JDT a na belle voix te mais na mélodie a bien, alors alobi baza ko alobi makambo ebele. En tout cas bolanda et plutôt continuer après. D'ailleurs c'est ce que je venais de te dire dans l'émission œuvre. Quand j'avais parlé des œuvres, na ba grand musicien mususu ba leka na TV ba contredire œuvre nini, mais si aujourd'hui l'album de Fally Ipupa a marché, c'est parce que bah œuvre ya kitoko, ça na œuvre bien. Si l'album de Ferré marche parce qu'il y a de belles chansons, na œuvre ça na bien. Et yo contredire œuvre na pourquoi? Au contredire ango pourquoi au contredire œuvre te? Au moni bazan na batala na bango bazo travailler bien, c'est bien et c'est très bien. Et je profite de l'occasion de féliciter bango. Mouneti Bill Clinton par exemple. C'est un artiste dynamique. Quand tu le vois, tu sens que ça c'est un artiste courageux, dynamique. Avant de le solo nae, au groupe nae, tu vois, tu sens que azo travailler. Tu vois par exemple Neti Nani Jackie, comment il s'appelle encore? JDT. Il n'a pas vraiment une très belle voix, mais sur eux qui banze mon nae, tu sens qu'il y a œuvre. Oyo ki vraiment que non oza nzembo boyo oboya nzembo abie bato bazolinga ngo yo musicien moko oboya omonte ko bima jaloux obimamna ke oza aventurier parce que bazo sala biloko na bango bien bazo sala biloko na bango bien, c'est bien. Genre nazo féliciter bango tout vraiment ba jeune musicien nyonso oyo bazo sala musala na bango bien. Coup de chapeau na landaki Soleil l'émission moko na chaîne moko la télévision azo préparer album na gratter moi quelques mélodies. La mélodie à kitoko sera ebimi bien à saline promotion na bien et ko simba ezala bien bon nani en contredire concurrence sur les banques sabinote na kutna lingara bopo et kotinga mena que non faut na bosser ceux qui biloko wana ezate au monara tu vas te croire déjà arrivé et puis tu vas rien faire après tu seras oublié. Attends, il faut qu'il y ait la concurrence, il faut que les gens travaillent pour appeler ça force, il faut plutôt bosser. Parce que Moussala, ils ont blagué, mais que vive la musique congolaise. Alors, Bandeko Bomoni, esika nalobaka toujours que Jibe andimaka batala andimaka savoir-faire ya wera son, mais akokaka kolobango directement te, akokaka jamais kolobango directement parce que pona ye ekosopa ye
Soka lobike wera aza grand, aza fort et kosopaye parce que JB aza toujours na continuité na katia mutu na ye, aza na continuité à polémique. Aza na tendance que basala toujours polémique ba lobelaka toujours makambo na bango. Lelo JB akomi ko kumisa bana baninga pourquoi na batuna na batu nyoso baleka na nini na BCBG aza okumisa bango te. So total batu baleka na BCBG. Ata soki bazalaki na wenge ensemble. Aza incapable ya koloba alempela aza na talent. Azol ko incapable ya koloba alempela aza abimisa album pe bantifada na bango ezalaki bien, mais JB aza incapable ya kolobela likambo wana. JB aza incapable ya kolobela Mignon Abraham. Mignon Abraham pe abimisa ba mwa single na ye. JB mpe aza incapable ya kolobela JDL. JB mpe aza incapable ya kolobela Bario. Banani oyo ba Shai Ngenge incapable. Tango tolobaka wera za kilo, wera za ko pese, balangage ya JB yango moko eza koloba mendenge basalaka ba polémique akoloba ngo directement te que non ba petit wera son vraiment bazana boulot, bazana ba talent na bango, bazo sala musique ya bien, il faut kondima bango. JB akoloba yango te, akoloba kaka batu wana me akotika kombo ya wera parce que yebi ke soki alobi kombo ya wera ekosopaye. Alors mingi naza koloba chaque jour avenir oyo ndeko pesa wera son raison. Soki wera son a bien fait la musique, avenir muteko décider et kozala musicien ta mon côté. Avenir muteko décider qui a fait bien, qui n'a pas fait mieux. Lelo oyo JB mutalobaki ye a préféré kozala les premiers na mboka na ye que kozala les derniers à l'étranger. Azobosa na ke musique na pe eza baza ko kontengo parmi a libanda. Soki JB aza incapable ya ko percer, ya ko sala musique ya bien, akoma pona yesika azalaka neti mutu ya kanda. Tellement que aza ko pesa lisusu biloko ya makasi te, biloko ya malonga te. Nyonso batu baza ko sala aza ko mona ngo eloko te. Koloba ke aza ko nier ba effort ya nani ya fali, ko nier effort ya ba faire, ko nier ba effort ba héritier ba Inosbi. Parce que yalingi kozala les premiers na Congo. Est-ce que JB azala déjà les premiers na Congo? Nenga za konye makambo libanda, est-ce que JB azala déjà les premiers na Congo? Mais wana eza sujet mususu na koya nango sima. Mais watu za kolobela ba valeur ya bana maison mère. Wera so na pesa ba jeune wana makambo. Wera so na pesa bana wana lumière. Wera so na pesa bango ba opportunité. Soki lelo toza kolobela Ferry, tozolobela héritier, tozolobela Bill Clinton, tozolobela ba déplique ba tozolobela ba le Bogar Cappuccino, c'est parce que bazua mu pepe, bazua chance ya kozala recruter, ya kozala entraîner, ya kozala orienté par Werason. JB aza mutu orientation te, soki oye oza ya koyeba musique te esukeli o mabe, batu baleka epa na ye, mutu lokola Rio aza bo chanteur. Mais JB aloba ke batu o baleka pa na ye bazala na chance te, bazala na étoile te, kaka o baleka na maison mère nde bazala ka na étoile. JB aloba yango, aloba mwana muto yaka na ba étoile na ye, mais étoile no wana ezaki ko pela na maison mère. Ba étoile ya JB epela kate, bango on dirait bazala ka na étoile te, soki donc JB azana makamoko boye ya kili ya bien pensa te avec batu baleka chez ye. C'est comme si batu baleka chez ye bazala ka na étoile te, bazana na talent te. Yango na bisaki bino na émission mususu JB mpia na salelaka ba étoile ya batu nyonso bakoyaka na BCBG. JB a utilisé ka étoile na bango. Yango bomona ka toki alongwe akomaka déjà étoile eza ya kosila, étoile eza lisusu te. Azwa yango JB aibaka batu wana makolo, mukolo akolongwa aza suna impact te. Botala mutu lokola Shai Ngenge na tango azalaki kuna toza koyoka za koyemba bien mutu aza na avenir depuis alongwa BCBG. Shai Ngenge akoma sika chayer akoma mutu akoteka tango biloko moko na balabala force esila ye. Mutu lokola Mignon Abraham aza jeune alongwe mouvement mais aza incapable akokende liboso. JB ayiba ye déjà étoile tolinga te toloba te, JB ayiba ye lokolo. Parce que mutu lokola Mignon Abraham fallait qu'il la concurrent direct ya héritier. Mais ce n'est pas possible mutu lokola déplique à l'équipe Mignon Abraham. Mutu lokola nani lisusu.
baba nani ba bina file aleki minyo Abraham ozwi nani lisusu baba kutu mutu lokola Fabrice aleki na musika Fabricaz sika batu ya jibe nyonso selo jibe bazalaka na étoile te bazalaka na ba chance na bango te kaka bo baleki na maison mère nde bazalaka na ba chance jibe aza bilobela jibe aza aigri jibe aza jaloux ya komona wera aza ko bimisa bana jibe aza jaloux komona ete bana ya wera baza ko évoluer bien azalaka jaloux sika lelo tango aza ko lobela batala ya bana wana azobosana ke sheye pe azana bana sheye azalaki pe na batu wana mais comme bandeko comme ayiba batala na bango asalela batala na bango yango bana wana bakendeke epai te wana eza selonga je peux me tromper mais selonga yango wana alors ye mutu alobaka bana bazalaka na miziki te mais aza mutu aliboso kokumisa bana ya baninga c'est lui le JB kaka JB ba commentaire ezokende ezongi awa baza ko donc JB to na mukuse to na koloba JB azalaki aza amoureux ya ba musicien ba bimé epa ya Werason JB aza amoureux na bango amoureux sika mutu abimisi bango papa na bango moko baza ko reconnaître formation ya Werason bango moko baza kondima ki wera forma bango donc formation ya wera eza eloko moko unani JB mpiana azo se plana ngo fa makasi alors soki na pona ko conclure so mutu alobi ke JDT azana mungongo ya malamu te JB mpiana alingi ko sala ba polémique ya pamba wana mais en tout cas na yebi ke JDT soki mukolo moko koyoka makambo boye azongisa na réponse te parce que JB alingi azonga la ba polémique yo ko mema e pa ite botu na ye nanu soki asia bongisi makambo ya mwana nsuka mwana minere wana oya botisaki wana na komi na suka ya émission nanga bo partager bo commenter bo tia ba point de vue ndenge bolingi en tout cas on est ensemble.